théâtre. Et ça Muyombe Gauche champion du Congo. Banakini ba. Ah. Mbonge. Tony Azali compagnon d'élite. Hey, compagnon d'élite. Yandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, il y a sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kuta tesa ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Voilà, merci na ba internaute ya monde mobimba, ba internaute fidèle ya émission na bino au Bokandobo émission culturelle ya monde entier au bat bazela ka information culturelle surtout que ceux qui sont dans la patron dans la micro assurant ces alliés que c'est nous qui est la vérité. Bokandobo le londe to kenda kana ibali pona loba to komi to zimbisi. Mbisi on bino mobolukele kombo. Adam bisi nini? Nous avons invité on a CP na yambela bino lelo pour na news kaka ils ont la culture ça na contre-culture président Ali bonjour. Bonjour maman la journaliste. Le président santé ça va. Kande ngozomona. Le bakisa. Kaba na poto kande bozomona. Kaka boy. Na système akini kaka. Biso na kini pena donc les bala suka tekwa kini donc tanji RDC nako banga poto te bomoni batu lokola ba biso boye biso bangando poto eza nango mabete poto eza bien mais des fois na mi santaka bien ipananga awa na RDC ke na poto vous comprenez vie ezaka kaka na poto kaka te. Même awa na kini awa soko zaka na ba vision na yo ozana ba projet no ya kitoko oko gagner ka vie en tout cas voilà le temps est là président Royan et Kakabuzi la Bormonaï merci na bato bazola na biso na Luanda mana Fani ya Luanda zana Kinshasa bon séjour na yo Fani Mbala na Kinshasa merci ebele na bino nyonso na fidélité bozana on a image à Congo bino nyonso grande comme merci c'est les dit bon merci mais pour na lelo ya Mbala liboso na image à Congo tozi président Ali Maki Angando président Ali tokuta no ka lelo na micro tozi o ka lelo tokozo mo histoire à terme qui est président Ali. Oui, président, donc, parcours mouké, président Aliango Sengiti, parcours mouké, président Alima Kiangando, pour na indépendant musikate, na kanisi bana poto, bana monde entier, bana France, Allemagne, pour tout Manzala, venanga y pasteur France, en Allemagne, maman Liliane, à Paris, maman Jean-Jacques Mouimba. Donc, parcours nanga mutunyonso, ayebi, c'est-à-dire, etikanga na uta, et tant que mon lac ici, tant qu'on a bimi na sisi ba classe nanga, bébé kana système na Congo, faut que le kama pain pour bana ba tu ba vivre tout ça, ba yero ntozaki ba célibataire, tant na keko mona keno fallait na sala na kota na monde o ya cinéma, de ba lubaka na Kinshasa ya ba théâtre, de binanga na bande pa vient na champion du Congo, Muyombe Gauche. Mheshimiwa na banda kuna epana ye avana kuma nga voilà banda pana ye oyebaka déjà théâtre to yenda l'action news nga na uti na classe na sisi classe na koti kuna moto apprendre nga théâtre kokoma théâtre esa Muyombe Gauche champion du Congo bana kini bayebi bana poto pe boyebi est-ce que soit na ngai batama na ngote toza ba artiste o bazala ka simple na kati ya mokili na kati ya Congo ezabiso bangando voilà toza ka simple mutala kisio nzela okimi na lobi po batu mususu ba ndimaka te bato balakisi bango musala mais lelo liboso na bino bana kine senga na waki na wangani papa nanga champion du Congo a grand prêtre wana vina ngati papa ya ngando mutala kisanga musala ezaye apambola te mais soka pambola ngaite bana poto bana ya Paris bana monde entier soki vraiment Muyombe Gauche apambola ngate nde musalo yanga pe simba te naza bénédiction nazwa bénédiction pona bimana nzela ya kubata mate na bimi na kena senge papa
nazotika nosala makambo nanga mosusu papa alobi ok azwi mpe transport apesi nga nazongi na bandi aventure oyo esili Tony azali compagnon d'élite compagnon d'élite azali parmi cofondateur ya mouvement oyo Altoni groupe cinématographique Altoni baka kombo Altoni azali cofondateur ya kati ya masolo tikala na yo ko bende sundenge nani Tony atikala te ya kana ite non parce que Tony aza mwana muke bana poto Tony aza mwana muke te vous comprenez toya na Tony ndenzela moko c'est ça toya na Tony ndenzela moko mais est-ce que batu nyonso oyo bakota par exemple na ba wenge ba tolo excusez na kota na bande na biso ba musicien wenge oyo wenge muzika ngota wezaka bon chic bon ja ba wera bazalaki ba vie wera ba grand président bazalaki na kati kuna bango nyonso et c'est bango nyonso ba bandango mouvement ngo mbala moko ba musu ba yakati ma batu mususu metango ba yeko zo dislocation et ça ba mususu ba yaki peut-être ata une semaine après ou bien 2 jours après mais babimaki na ba oyo bakendeki na ba oyo bakendeki et ça nango mokiliza ndengwana okile ça malango bongo na ngana lo ba kolonga pa champion du Congo mbala moko Altoni bonne santé na santé kitokos bino bozo monaka kitokos mouvement na bino groupe cinématographique Altoni kitokos donc toza dans les bons voilà dans les bons combien d'années déjà les longs na groupe cinématographique Altoni bon les lots tozo kendesco 6 ans déjà 6 ans ko kitoko to kendesco 7e année na biso combien de pièces combien de pièces les lots sikoyo tozali na 7e pièce makasi na long métrage yoga le lokola papa bana vérité ka mais 7e pièce les lots tozo ken na 7 na 6 ans 7e pièce c'est facilité et biso to ngate ko sala eloko ya ko umela mingi yo kana na 7e année 7e pièce do ezaka une année pièce mo une année non ezani non sarabo c'est-à-dire pour na kolinga te na sala pièce moko 2 ans quand même bato bako lemba petit bato batali pièce osali yango 2 ans 3 ans mais bato bako lemba ba histoire tout ça nango na Congo ezali ebele oyo ba Congolais bazana besoin ko teama ba histoire eza ebele po ya ko teama soko zui histoire moko zokanga yo espace ya 2 ans 3 ans pièce kanga moko na batu oyo batala ka ba musuba ko kufa ba musuba non ba histoire ezali otei batu otiki wana ozui mususu otei batu otiki wana ozui mususu kutu ne lelo nde nazabwe nazala pe na besoin pe na te ape batu vina yo olinga bongo te en tout cas so sale on ganzo ko sepela pa alinga pa yeba la personne azara ndenge ozana ma parcours moko boy neti petit nanga le cameraman professionnel na basilicien voilà ayebi azana base azana nini na parcours na ye ya vinde ngazawana eza pe histoire pe funa zwango pe funa tia pona tia nango batu. Mais que c'est ça, bien bossali mon parcours, on botte un mois, oh, tour à Célé Dibo, tour à Maman Nico, un mois, wana soko chepenza un mois, sanga eloko nini yo couper sango dans un mois pour bato bateni parce que dans un mois to saka 4 dans un mois to beza 4 épisodes. 45 minutes, 4 épisodes. Voilà. Tout comprend, moi le Nigérien ba ça 2 pièces kamkatani. Ba ça nini? Épisode ça mi balé, makambesile. Papa biso za ba Nigérien te. Réalité ya Congo za donc nini ezali réalité ya Niger te. Biso ba Congo to za ba réalité na biso. Ba caméra on kanyangwana ba réalisation. Non, wana zo ke na côté matériel na lobin sur plan culture. Biso ba Congolais to za na culture na biso eza différent na ba Congolais et na ba Nigérien. On a filmé sur maman culture pour les. Mais oui, et ben on a filmé tout l'accès kanini. Bo yebisanga ngana filme nde to sala ka filme bana poto bo yebisanga na tiki filme oyo culture na biso ba Congolais na ke ko zo culture ya ba Nigérien na tia na télévision bon la spécialisation bo sala na ina bon pardon ani spécialisation ça na ina ngana kota kutu inate nga na kota inate ko yeba musana nga eza ine muto abota manga na savoir nde bato baloba ko na kenda ina soko ina nde soko ina nde te. Et c'est pas qu'on a biso tong ba na ko betela biso ba histoire kala na ba village na ba mboka kuna bakenda ina bako na biso bana poto bana kin
boye bisanga nano est-ce que bakoko na biso mameka monda ambasali mo abuja mukena ba ozomona wote momoni nga na leki bana ina ebele est-ce que yebisanga muyombe gauche aningisa Kongo yo mubimba est-ce que gauche akenda na ina na bana mususu batu mususu bakenda ina mais gauche aningisa nini Kongo awa boye aleki na bana o bakenda ina na lobite ke ina eza mabe ozo comprendre connaissance intelligence ya mutu musu ekozala keno ake classe te atanga na EPT mais aza patron pour un nipo mutu et ça c'est ça pardon yo comparaison ka gauche batu balege mais modèle na niveau ya biso na ndenge Kinshasa ningana awa ndenge batu komo batu azobima na bapale biso to ningisa kini bino moka bamusu bi baningisa ya niveau ya biso mais bana poto baza bango moko bayebi bana poto bango na baza wana baza ba témoin tokanga batu na kolo batokanga batu pendant 17 ans na kini awa buto obimisa ta mutute olingo bimisa boto gogolio ongo tia mutu boto gogolio. Oh, mais oui, même na bato zo tanga bato ina wana. Na bato mususu ba sai ba fungoli bazaka na ba groupe ba série wana ba mususu bazana ngolo. Ba yebi toza ko gogola ba jete. Ocheka mutu boto gogoli ozongna se. Oche mutu boto ya kama be ya kozana te po musala na koyeba ezalaki. Et puis ezo continue kozati lelo. Yo longwe siko moi bato ba longo déjà avant. Elo ni basai. Banani o ba longo pa vie kala. Est-ce que na ba classe to kota ka bana poto atabi no mboza ta ba témoin nga. Est-ce que na ba classe yo to kota ka na ba classe na salle de classe. Est-ce que na kacha salle wana bato nyoso ba maka ba premier de la classe. Je ne crois pas. Est-ce que na bato ba maka ba premier bazali et puis bato ba maka ya suka bazali. Bo biso siko na biso tuzeka ba premier kaka. Banda 17 ans. Siko lelo yo ndesko ngando siko yo ndengai. Ale nazo kanga siko yo nazo kanga. Na Congo lelo parmi les 3 meilleurs groupes na kati ya monde ya cinéma ngangando na beti tolo bana kini bana poto na na kati. Na kotanga te bana poto bango de bakotanga bango. Mais o mambolo biba nyoso bakokama vraiment Juliano Kamel. Na entre ba 3 premiers. So naza le 3e te, naza le 2e, so naza le 2e te, naza premier. Na théâtre ni ba groupement. Groupe cinématographique ya Tony mama. Yo so mona na kati ya série même total ka meba renovelation wana na ba série otolandaka. Et ces accords des personnes de basaka film mobimba. Papa ebongo bino pena mutaya ko pesa sanga matanga baza lycéen pesa biso image s'il te plaît. Mutaya ko pesa sanga matanga. Bazo kota 12. Eza siko na bato bazo bebisela biso musala nde bangola nano bayebite. Yo so mona na pièce na kati ya groupe cinématographique ya Altoni mutaya ko pesa sanga matanga ba 15 personnes so mona. Vous pas vieux kuna mona. Oya na ko juger yo tuninga na bikulanga na ko juger yo ndo yebi mais kana 12 8 ça moko groupement ou te wana na yebite na yebi vient nga sala ka masolo na kitokos champion de Congo kitokos ozo comprendre mais na yo zo loba wana yo nde yebi yango menga na yebite soki batu bakota ka 12 soki bandenge nini jour okukuta na yo tuni comment est-ce que batu bakota ka 12 yo uta bozala ka siko zala et bon ngata na zaka siko zo mona biso to bano jouer ba 12 personnes. Toujours il y a 10 personnes dans le tableau. 10 personnes. On a exagéré à taille moté. Ah, l'ingane bongote, bongote. En tout cas, tous un artiste, vous comprendre, vous regardez les artistes, tous un artiste. Ouais, bim salé, soit tous ces en tout cas, ils allaient en bongo. Bana poto koza très fier na ba Congolais. Tozo sala musala kitoko. Bato mono bozo tanga wana o banani, o ba Ivoirien, o ba Nigérien, o banani. Ba yekola musala nde awa. Condition. Siko komelisa banani pema. Ba seul spectacle ba $50 $100. Yebi sanga non, one is la kande complexe ya biso ba Congolais. Vraiment eloko na tika na lobalelo. Moi ezaka complexe na biso ba Congolais. Vous comprenez? Ba Congolais tozaka na habitude eloko ya yo kolinga ngote. Ozo comprendre mais eloko ba paya ndio kolinga. Est-ce que yebi sana ngai ndeko na ngai bana poto boza wana. Yo si omona na ba chaîne locale soit na Nigeria ou bien na Côte d'Ivoire tout ça. Bazui ba pièce na biso. Oya RDC ba tiena ba chaîne na locale na bango kuna et puis bazo commenter yango aussi oyoka de biloko ne sale maka na Congo
biloko ne salemaka na Congo bon ba sponsor pour na interpréter biloko mais ya bino non même na ba sponsor awa ya biso ya mboka vraiment ezama wa mingi culture ya mboka bozozwa bozongti yango sima culture na biso ba congolais bozongti yango sima bozwi ya loko ya ba pa boti yango liboso tandis que ba biloko ya biso oyo na ba monde kuna na ba Nigeria wana ozotanga wana ba Cameroun ba biloko wana ezaka ka soki nde muto aye oteki yango muto akosomba ke kotala yango na ndako na ye mais non kozwa produit ya biso ba congolais batia na ba chaîne locale na bango po bango moko baboma oya bango yo ti omona eke baziwa biloko na batiango na ba TV ozomona journaliste moko nigérien azo commenter pièce ya biso ba congolais na chaîne ya ba nigérien esalema wapi bona donc ba congolais donc bazwaka donc ba produit ya biso awa ya yo ozoboma yango pona avantage ya bato mususu eloko pe oganyaka kuna pe tomona yango te ozofinga ta mususu eloko eza lokola mutu ozofinga mwana na yo moko pona avantage ya mwana mutu mususu. C'est ridicule. Il y a qu'au Congo qui se passe comme ça. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Les lots en Afrique du Sud, par exemple, na Jobour. Hein? Ok, les lots en Afrique du Sud. Jamais quand la commune un étranger, maman, ou comme un taxman, ba bomio, en Afrique du Sud, ba bomio. Vous comprenez? Mais avant, on a Congo, ça porté à Moutounios. Moutouya, quand on a Congo, ça la nyonso yo lingi. Vous allez dire que non, Babiloko ba Nigeria ba salaka, na biloko biso to salaka eza ba thème eza différent. Je ne pense pas. Hein? Et bien la terre à terre, ba mo conception za moi classe. Terre à terre ndeni. Bino bo salaka. Oh. Mon bino boza ba cinéaste. Bon naka sok na bandi ko tangelo ba irere oto to zana ba film ya ba Nigeria okovanda bo fond po. Moi peut expliquer ko yeba yango te parce que tu n'es pas du domaine. Bazana ba irere moko monumental. Bino botala kande ba sur le plan statuette mwanda kwa kitoko biso pe tozana bandako ya bien awa na RDC. Bon pourquoi est-ce que ba non pas ba pesa kate okosenga mutako ebiso niro bakoya kokotela nga lobi o bako tosala na bandako mususu ya bato na mona place bakoya kokotela mutu ndako toza na bese toke pe na memilingi wana to tourner pe na memilingi hotel to tourner tout ça. En tout cas, tu es un artiste vraiment. Tolinga Congo. Tolinga pe ba artiste na biso. Donc bolinga biso. Parce que ngana ko bima jamais na kendo sala culture ba français ou bien sala culture ba Niger. Non, na ko présenter na ba benga ka batu na ba benga nini. Koto ba payer yaka ba ye ba festival. Hein? Donc ma benga batu na festival. Langue nyonso ya lingi mais soki possibilité ezali bako transformer yango na ba langue mususu etamuli pe mona tie yo ko sanga biso ba congolais to ebo lo ba français te na Afrique mobimba na leki ba congolais na lo ba français hein banani si tout bino ba journaliste mingi pe ba journaliste mingi ba pola e ba na poto ba journaliste mingi ba pola so na bandi ko tangelo ba journaliste moko awa boko kana soni parce que na tangelo no ba ta théâtre boko lemba na kati ya monde nyonso oyo komona ba monde nyonso mabeza la kana bola mwezalaka mais ba journaliste biso pe ileki
ya bata théâtre somo bata somo na Congo bata théâtre soto vite la bino mamla baon boko lemba baon bo ba vous comprendre biso tozo sala musala na biso kitokos mais toyebi bien sûr na kati ya monde na biso eza bato mingi pe bazoya ko bebisa parce que bayebi te ça je suis d'accord bato ebele bakoti na monde ya biso ya cinéma bana poto bazoya ko bebisa musala mais bayebi bazali pardon obenga olekana te bato yebi te yaka oyekola bana babenga banani Pourtant, bosala recrutement, bosala ndeni. Ato yebite, maman, papa, tozo zo bato. Groupe tozo kena ba personnalité. Ba ngwana ka tomba yaka 2 mois na sakina président Ali na sali yanga, bo banene balongwa. Kasi on comprend parce qu'on a répondre sur parce que réponse sur pesi yango. Ça dit zana bato ba koti na kati ya mondo pona ko bebisa. Pona ko bebisa musala oyo. Vous comprenez parce que bana baningi koyoka te. Bana baningi koyoka te. Vous comprenez na ko peso tam sous 2 pièces ou 2 pièces moko. Biso to vendre pas ba vie dans sala 20 ans. Nga na fanda na vie na nga 20 ans. Nazui ba base nyonso na vandi sima evandi lelo na bimisi masolo bana kini chaque jour bazaka esengo na esengo. Na ba neti na kotanga chaîne za mabete même na ba chaîne na biso chaîne de référence antenne A. Ezo la kisa monde entier. So bolingi botala biso beta kaka code 342 Canal Plus chaque vendredi na awe pa na biso na 21h45 heure abino kuna bino moko boyebi côté kaka yo se retrouver obeti kaka 342 code 342 na Canal Plus ozimba moko cinématographique altoni chaque vendredi na 21h45 chaque lundi na 11h08 na heure awe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ça biso le temps to peut s'appeler merci na bato bazolanda biso merci na Julien no R Kamel motema bato vraiment Julien no R Kamel merci Belé na Célé Dubois ceux qui tozongeli DCLR boy na maboko base alicien ils grâce na yo na Rotterdam. Papa social, merci beaucoup vraiment. Papa social, pélicien. Mon idée c'est le canon na zomona oyo oyo singa pe président ali et ko sala ngape ki toko même état na kati ya mouvement boya ta cadeau eye eza lokola don ya yo papa social don na yo papa social wana kati donc ça dit na ebité na kota mulata musuata mutu na sema kolikolo pona na ebité papa social ça la bien papa social aïe papa social yo mongo yoki il faut tikela ngape ba kombo kombo na epona bando bombo mape na ba pièce mama mama pe et ça la moi bien c'est le Dubois vous comprendre ça la moi bien bon chaque vendredi chaque lundi yo kana yo yebika mais biso vina biso ezaka matosi ka voilà merci beaucoup c'est le Dubois papa social yo yebi ya soki yo te tokangaki kala loko ayo zali yango moi DCLR bazalisi simbi kaka po c'est le Dubois azani kaka merci na grande zoko po yo po lemba biso te babitara yo fondation. Vraiment grande fondation vanda na yo ato PCT biso ba merci zaka ebele chaque jour président Ali Kolonga pas le champion du Congo sali Altoni lelo obozana Tony habité bozo sangisa mayele bozo sangisa mbongo bozo sangisa ni moni bato mibale soki basangani to sangisaka o nyonso oyo tu ko sangisa biso nde to sangisaka nyonso oyo ko sangisa biso yango to sangisaka ça on paye mon côté pardon ça be compana non soki na yaka ngamo ko ngeza na ndé mususu lokola nzambe asala ke tozala biso mibale on est dans les bons et biso na vie to kabona ngenda yo ka biso na vie kuna to wela kimbongo to wela kieloko na ebité bana poto bino mo boyebisa na ngai poto manzala yebisa na ngai papa social yo yebisa nga donc les grands journalistes yo avandia la grande yebisa nga d'abord kobima epa ya mutu net par exemple ye azaboye je crois les lois azay panaye imasa Congo aza papa na ye aza na mama na ye bon mukolo siko ya ko sepela siko akuta na mulonga ni na ye eke bazuye ake na libala papa na ko boyango mokili ba ko condamner pona nini oke ko kota libala mokili ko condamner pona nini obali ezali effet normal mutu nyonso atanga classe po asisa lobby asa musala ozo comprendre les lobby so tanga ki batangisi biso to silisi biso peto sa musala te uso papa na biso amona pe bakoko na ye ndeka zongona bakoko na ye ndeka bazo sepesa mokili boy et papa zo sepela te azo sepela c'est ça yemo papa eso kazo sepela donc azala la kanine ya ba papa balinga bana bango babala te babala bana bango bango te nazoloba donc aza ate yeso ka chaka soka te yako cha champion di Congo ko chela biso qualité to kitokose kitokose ko ta sala boy yango zo mona monani ozomona
parce que condition kutinga so kutinga na condition mabe condition de babi bozo simba po timbeka na vie. Ah, sinon tu vraiment na simba ka ngape na simba makasi wana penza na tata na mbongo tena ndenga so na lobi na simba makasi penza tata 6 ans ka be banda ku ba 20 ba groupe na bamba za même pas les logoté parce que yo ramba mo ba tete bani yango ya simba kisi makasi za makasi na simba ka wana na koboya te na za na kisi penza na za na kisi penza anala kisa bango pe kisi yango na kisa bango pe kisi yango okati na kisa bango kisi yango bana potona kisa bango kisi yango kisi yonga na zaka o kisi wezo tombolanga succès na kisa sa yo fe yango la zolo bakati ndala kisa bango kisi yango ndala kisa bango bona la kisi yo kasi kisi yango o etombolanga eza Jésus Christ de Nazareth monile mona bata Maria Yesu ya apôtre Gilles Bumba wana Yesu wana ye mutu donc atombola donc to bien grand prêtre ye des grands prêtres ba grand prêtre ye mutatombola biso voilà président Alima Kiangando olongo pa président boyina toni ndingi boyon bo bakisini ebele to bakisi ebele. C'est-à-dire que tu crées d'abord une idée, tu ne pas viété, puis tu salis. Hein? Tu salis? Tu salis qu'on a déjà kokakiti. Tu salis qu'on a déjà kokaki. Et c'est là qu'il fallait que tu aies ici, puis tu peux te demander si tu as un moussous. Pour nous côté, tu as un côté, tu maman, biso ba congolais, tu as une histoire belle. Grand zana ba histoire, vie dans une histoire. Grand caméraman de Gaza histoire. Vous comprenez? Votre côté, tu moko bon ba viena biso ba kozana ba remplacer te. Même ata biso ne tozabo lelo tozobota banati. Tozana besoin tango biso tokolemba. Totiki pe pouvoir na pena bano bazo ya simati. Na mwana ya zako mitosa. Na bano bazo na ba désordre te. Hein? Pour balakiso na TV moi 2 aux 8 mois 2 tableaux, 3 tableaux, oleki na nzela bato abetelo maboko bagangelo moniki okoki. Otika na bimanga pena ke kozala pe ngai. Bongai ezoboma bato. Bongai oyo ezosilisa bato bongai oyo ezobebisa musala na biso ya cinéma na RDC bongai okotala babilo musu na takata musu na TV boy ozotala biloko musu boy na posa kuta kotala ngo ezate des fois na zappe nanga zappe ko benga ba mpesa ba conseil tata ngimbia yoko no pesa mutu conseil mutu oya yeba yoko no pesa mutu conseil mutu oya yeba ayeba tout. Même biso ba vienne na bango toza boye biso ba vienne na bango toza awa boye toyeba akeno tozo sala musala biso bien moko toko yeba nyoso te ozo comprendre na ko fana bela bengi masala pour de chasse mtolanga ndenge ni na moni ko toa boye systématique mais comment ozo comprendre na ko fana bela leader président Sobe comment ndenge ni ba solo tout ça nga ko toyo tout ça tu vois. Mais ba petio ya biso baza lelo yo boy tout ça ba yebi nyoso des incorrigibles. Ba petit ngozo bengo ba petit par rapport ya ba 6 ans au sein de Tony to par rapport à la carrière na yo. Omoni a Tony sali 6 ans. Mais alio na Tony omoni oyo. Baza ba to akala. Ba petit ngozo benga po ba tia dans sali 15 ans. Bon ba théâtre monsieur Zala we sali 15 ans bato batala kezaka ka semeki na ye tata mwasi na ye membre ya famille na ye nde batalaka na bato baturnaka na bango na kotuna na balabala otuni bato se groupe ya fulani le kaka pimuta ko ye bango te piesa ali Altoni mama soko tuni bana poto ba ko biso balanda biso chaque vendredi toza na chaîne moko ezola kisa monde entier oza na Afrique mobimba bakotalo ke na Asie okotalo ke na Paris okotalo ke na Amérique otali na Europe toto kitamso male mais président analyse nous sala ya théâtre lelo depuis Obanda théâtre yo sala depuis Obanda ki wana totalité les mandanga non na carrière na yo théâtral en général ouais donc en général na carrière ya ali depuis Obanda Aujourd'hui, il y a 6 ans qu'il y a le tonneau. Analyse nous autres, ça, c'est qu'on a monté la vie. Bon, analyse na métier, on est dans les bons.
analyse, donc ça dit nabiso on est dans les bons. Et ça ma makambo yo mususu zoka ya banzondingi oyo na ba groupe za ko bota malokola mayebo. Des fois mutu azana qualité te ya kosala eloko, bo ça dit chaîne comme kaka yaka kaka kota au koti. Yango des fois ils a ko handicapé musalo ya biso. Mais ce qu'on a na ba expérience ya depuis nde to banda na expérience bato ba komi nango lelo na kati ya monde ya théâtre be na monde cinématographe na ba pièce ba théâtre classique. Congo évolué ma casse par rapport à ndengo kala parce que na tango kala to banda ko sala ngona ba façon moko boye et na kolo ba archaïque mais lelo non to évolué ma casse RDC sur le plan cinématographique le plan cinéma donc tozana évolution moko ma casse bo évoluer dans la tsaba na ba mabele libanda ba bengi la bino ba producteur na ba sponsor bon il faut moko to comprendre ka moko biloko non Maman, ce par exemple, on a présenté par exemple, Toté Abatota, Moussou Bandumba par exemple, Ndeba, Messana Gobin, Bachel, Batana moderne, Bango Balataka. Vous comprenez? Ce qu'on dit par exemple, côté à Moutouana. Il faut tout la qui sa Moutoumoko a bien dengoana. Le col en dengue Wana Balataka. Vous comprenez? Non, modernité te cause la modernité na sens ma bête zota lelo modernité na biso na kati ya mboka mboka zotongo lelo na kisasa tango za kala ezalaka te mais lelo tozomona quand même malgré ba coup ezali ba bitumba ezali mais tozomona quand même mboka ngo tozokenda ka muke parce que Congo lelo eza su Congo ndenge zaka lobité hein Congo ya lelo eza su ndenge Congo zaka lobité tozomona quand même moi évolution ezo continuer muke malgré bitumba ba bakambo ezali tozomona mboka nyonso pona développement c'est normal ba problème ezala kaka tozomona même état France ndenge za lelo boso ba français ba biso esika ba uta lelo Amérique peut comme Amérique lelo baza wana est-ce que ba président baleka combien ba président baleka po lelo Amérique comme na niveau ba président baleka ebele biso na Congo tozalanga quand un président lelo je crois 4e président 3e vous comprenez? C'est-à-dire, Congo a évolué, malembe, tozo kobape, tozo kenda kaka. Ba difficulté ezali mais tozo avancer. Dans le monde na biso ya cinéma, je vous dis les grands donc la grande journaliste ya munene ya mboka oyo Nancy, je te dis que na musala na biso par rapport à ndenge to banda kala na archaïque wana lelo évolution eza makasi. Vous comprenez? Mais ndeza nde moko bande ko na biso o ba pesa biso ba charge ya kosala bango musala awa. Nde baza komona valeur ya biso bandeko na bango te. Mais ko finga mo bondo finga maliboso ezaki moke papa o eza siko. Comment o finga bino makasi? Bo esika ba finga ndenga na yoka yango te. Na yoka d'accord bato ba finga ko baza contre ba culture na biso ba congolais. Boso yoko sani. Hein? Na kosani. Na kosana nini? Yebisanga soki par exemple o finga lelo. Kombo na ngana changer na longo nga alimaki ngano na komi kombo mtu msusu. Oube soit mutu nanga olende na kendaka boye mutu ko baluke bando kende na tsima. Je ne crois pas, je resterai ce que je suis. Hein? Mais culture ko finga nde totika. Toza na culture ya reproche. Vous comprenez? Hein? Même yo ndeko za wana. Comme na lelo na zo travailler président Ali. Na moni ba place bo tunaki poni nanga professeur ngayo za tabo et tout ça. Ezali ni neza contribution. Contribution za kambongo kakate. Même si le plan intellectuel, si le plan conseil, c'est une bonne chose. Tout ça peine à poser ça. Mais tout ça là, la pauvreté na biso. Moi les autres biso tous les loba moyen. Les autres n'ont qu'à retourner dans le Lubumbashi. N'a pas possibilité que soit 3 personnes quand na cheba on avion toquer le Lubumbashi. N'a besoin na kende so ki wapi na memi bango tokei o na bandundu tokei o na mbujimai tokei. Mama tokosala eloko moko na ekokamwisa mokili mais bozwi ezate yango tosengaka aide kaka ya biso bandeko nyonso bandeko na biso bozotala ngai bozana poto bosa musala bien bomona ka te bon je dis que musala peut ça bien photo sans ndenge non natika culture na biso ba congolais na bien culture ba nigérien okiti ngo bando bande théâtre na obe natika culture na biso na kota culture ba américain. Mais maman, ce que je vois comme mabanga, n'ebisho, libanga nde iljo caméra wana. Voilà papa social que c'est. Bon, autant papa au bas qui est combien de fois. Bon, au bas qui est combien de fois. Parce que papa qui sayo que no ko boka et sous-té. Au théâtre, c'est matériel wana. Non, peut s'inviter dans un souffle pendant le biming. Il faut là ça papa c'est dit papa social. Oyoki. Ça va péki no ko boka sous papa social était. Au koufi. Parce que ça bangonde ba soutenir biso. Qu'est-ce
hein mama lelo tozolinga ba sponsor baya batala ba musalo ya biso ba pesa valeur kaka na ba étranger te ba pesa nano valeur na ba misala ya biso awa ya biso moko po tanga mokolo est-ce que boso bomona Nigérien ni na bimi kuna yeko zwa congolais awa tout ça allez bakende kuna na mboka na bango et c'est ça mawa et ça mara na Congo oyo place oyo etikaka sala nyonso olingi kende sala en tout cas démocratie yango pe ya biso nde eleki. En tout cas, démocratie eleki nenge artiste à lobby démocratie eleki. En tout cas, pas Alicien, merci parce que vous avez image bien bébé Boucha maman fanda na en tout cas fanda na bas Alicien président bébé Boucha ngando fanda na yo quand même la mbinga fanda na yo vraiment afanda na ye tala ba théâtre aux les canaux chaîne la bino pour nous comme ça bino makasi comparé aux antenne A ok ça va être dans la RTG différence c'est ça bon moni hein nako juger batute nabi nako juger batute natalaka dans le but que natalaka te sono biki natalaka te c'est que nazokosa natalaka mais mama bana kin beme bana poto nde bazana ba yebi antenne ba émission izana banini ba théâtre zo le kan antenne A tout na même ta sala ta micro balader ka par hasard que le katana bandela bana poto mamona ne ba toazo répondre au moment combien de théâtre ba kotanga lo ba théâtre presque ba kotanga so ngo za 10 ba kotanga 8 théâtre ya antenne ya suka longo pa muyombe gauche nenga longwa kaka pa kalebi tout ramke kaka ya razomba babe a changer makasi ko nalobi suza ye kola wapi Souza petite sœur nanga en tout cas on a pesi mbote na Paris place aux Ali na Souza aye nani alakisa Souza théâtre différent Souza mto alakisa Souza théâtre tata na yeti on les a produit à gauchiti biso ba produit à gauchiti apetaka to mukena RTG ya pa ya biso ya kenda na inate mais a format bana ba vandisa masolo indusa ivanda bon na soko sabana poto ba yebi yo kala mingi tozano na kisasa awa ndeko na ngai journaliste oyebi tozokimisa batu bambangu awa nani asalango tokanga batu 17 ans singa na kingo tokanga batu awa na Kinshasa 17 ans tozokimisa batu mbangu 17 ans tokangi batu singa na kingo tozako linga masusu te poko sala musala kitoko elekaki et puis système wana ndebi sope to zuya ngwale musala kitoko na kitoko ba kongole ba sepela bana poto ba sepela tout ça amani na elo na tsengaka bana poto ba pesa bato ba sela bango ba 2 épisodes 3 épisodes ba kende ko marchander ngo ba mekana no koya na ko pesa groupe cinématographique Altoni et bongo boko sentir tout ça koya na ngala to bambongo wana oyo pesa mbongo oya moni biloko babongo bo pesa ka wana ya muke wana bambongo bo pesa ka ya muke wana moni siko bato basela kabino musala basela ngona mtema moko te ezaka je te dis natala ngo soko tali ngo kutuba na poto kuna kutuba to musu batala ngo ba mi ça c'est la bassesse bato ba écoute écoute-moi je suis un cinéaste nazoyeba eloko na oloba omoni opesi mbongo muke omona ka di mon cher to sala ngoka ba mona ka to salaki basali to babiloko moko boya pamba batindi mais pesa mbongo moko consistant na groupe cinématographique Altoni to sale la yo eloko pote kuningana tine lo ngana mona ka poto na no ningani te je te dis c'est comme na zako ebisa je te parle en tant qu'un cinéaste na yebi makambo na zoloba na yebi makambo nenge ezali basala ka bana poto mona ko sele ka biloko moko adi to sala ka mona ka to salaki et c'est tout vous comprenez mais pesa mbongo ya ko pesa ndeko no valeur kene to zabo ya eza groupe cinématographique moko to mona mais c'est mo congolais ake na mboka mususu bengi ba tout ça pesi $100,000 pour mo kili batala ye yo zono ngolesa nanu batam ya ozokende kolesa ndako ba paya ya ba voisin oya yo ekufi nzala okoloba nini même atanzambe akosepela na yo te première des choses d'abord c'est les Congolais d'abord mais c'est les Congolais nyoso eloko nanu ya liboso
ba mensene nyonso eloko nano ya liboso eza nano produit nano ya mboka na yo mais pas ça bazo pesa mbongo yo zo linga te baninga bazo zwa kaya mki wana ba samsa ko yo lo lendo belibende ba bongo non tu koyebi sa yo wa mama opeti ngai $1000 opeti nga par exemple $1000 tota la série wana na combien na 15 personnes baninga basala ka yo mama yo kanisi mama yo kani est-ce que na niveau wana non yo quand même oyebi vilanga est-ce que ngali na na niveau wana nazana besoin ya kosimba nazana besoin ya kolinga kosimba donc $1 million yo zo ya kozongisa nga na ba $20 $1 million na théâtre mama omoni kala mingi te awa bobanda kokima mbangu na nsima mikongo na biso makambo ezo kenda kobongo na malembe sponsor kaka mais ba vrai producteur tout temps besoin ba vrai producteur moi ba evre to sala ka wa so to vrai producteur et que abimi boya tembongo anje masoleta pamato kala mingi te en tout cas kala mingi te ninga artiste alobi en tout cas grand encore aux ana congolais mais quand on soutenir bande ko no ba congolais ko sala bien so ba soutien à grand okende to vandi boye pièce tout ça là bien au Tony po aza trop sur ne lo na comment expliquez-vous ba société aminene ya RDC ezali awa bazo mona ndeto zo sala misala kitoko et puis ndimami mais boko mona bazui logo bazo kende ko pesto ya tina te donc il fallait biso nyoso ka toko makamba ba toko tala ba monde wana maninga ba sa ba publicité yo moni et bon on a sala ba publicité au talate ba publicité ngana sala au talate. Je prends l'argent, j'ouvre le téléphone, je mets l'argent dedans. Au talangote. Hein? Total, tout ça là-bas. Kambo, tout ça là-bas, makambo. Mais nazo le bakeno. Ba société na biso, hein? Ba sponsor na biso. Il fallait que biso nyoso tokota kana ba mondo wana. Ba tumususu basala mate pona okota ba mondo wana bandeko. Bana ndi bakoti mondo. On a le baba oyokat. Te on a le baba oyokat. Oh, David on a le baba oyokat. Il faut bien se tokota na monde wana. Hein? Mais bien se continuer na monde ya yemei grand prêtre. Yesu Christ de Nazareth. Tata mobulu e ka monde wana apparemment. Hein? Donc boye mobulu ka monde dans les aussi. Yo yemi moko Est-ce que tu as compris toi? Moment de balugula bat bakapo David etikana tangi mutu awo tengana lobi na ngande nazoloba na ngande na ba sponsor il faut biso tokotaka na mondo wana toza pe ba congolais kaka toza batuti wenda ba logo wana iko sala bien ti musala za kitoko ozo bangani o bangani ngana ko banga mutu te na tosaka nzambe na banga mutu moko te me na tosaka nzambe antenne awo kuti soki 8 soki 10 ozo bangi lokote na bilo na antenne ale na okende 6 ans ngoyo na okende 7 ans yo mutu oyebi musala okobanga nini mutu oyebi musala okobanga nini mutu oyebi musala okobanga nini muto yebi musala na yo yebi sanga bana kini na kobanga na kena antenne ba chef nanga ba yambinga bien ba chef Kande ba chef Kalume ba chef Omri ba PDG Igal bango nyoso chef Noel ba yambinga kitoko bo yebi sanga na yebi pe musala bon na kobanga nini par contre nazandi na isengo tiko lukela ngaba problem moi biso toza bato tolinga ba polémique te tolinga biso ba polémique te po toza bana nzambe ozo comprendre mais musala kitokos boza combien bana mbembe gosho bosi bobimi mama on va saluer la troupe hein to vandi bebi so na bana vie groupe na ebineti par exemple na ebinano nga moko nga na Tony quoi et puis te kozwa leki nanga Suza te kozwa petit nanga mikolo pe azo ya moi azo chauffer petit nanga nani JDK Mulaya JDK
Mouyala, voilà. JDK Mouyala, wana petit nanga. Petit nanga, JDK Mouyala. Na azo évolué na chaîne abiso na CBS, na CBS. JDK Mouyala. Bon, à gauche to bima ebele na ba kombo to na koyeba soute. Pour bien na sala nde mokili. Vous comprenez? Te nalobi natangi ba oyo baza na groupe oyo bazo pesa valeur ya vie na bangoti. Ah ouais, petite sœur nanga vraiment vie vraiment donc vraiment petite nanga donc petite sœur donc vie donc via qui tokos. Na bana. Ta omoni ba question ozo tunanga wana ba question tunanga wana. Kenako bambiaka ozo comprendre nakolo bateke no nzabo ndenga te na za danse nakobo petit nanga JDK Mouyala za danger voilà bana papa pe ba otala o continue ko pesa parce que ya komba papa nde to za batu benga be comme na biso comme ça masonité donc aussi de jitambola boye Rafa tambola boye Nathalie tambola boye na web saka donc petit nangai JDK vraiment petit nangai Zwande Musala tiango nanzela ba makambo ya buzoba ya pamba tiango libanda po makambo ya pamba ko ko boma group na ebisi petite sœur nanga via petite sœur nanga yebi plateau uta na ndenge to banda masolo ndu kitokos ozomona ezwa musala tia na nzela makambo ozomona ke ko pesa avantage na boulot na yote tiango pembeni petite sœur nanga suza na mikili kitokos masolo awa carré bana pendo tika ki bango bazo défendre penda donc kitokos ozomona ba conseiller kaka ba conseiller kaka batika makambo eza ko pesa avantage na boulot te batika na musala quoi c'est ça voilà c'est bon kitokos bande konosiko ba sa théâtre yo yebi ba so bo mantonting wana ba so bo ma théâtre na masolo ntonting ba so ba film wana ntonting na ba troupe ba zo ba chaîne te yoka donc na lobi boye bande ko na biso basaka ntonting ba zo bo mate ba zo bo ma musala na biso te mais bato bazo sala nzondingi bazo boma nakolo banini par exemple bato bazo sala nzondingi c'est-à-dire bazo zwande musala nango na valeur te oso comprendre bazo nzondingi za nango mabete nzondingi za bien oso comprendre mais nde baza sikonde kozwa musala oyo bazo sala nango na valeur te voilà mboka eza nango bongo banani chaîne na msuba zala ba msumba espace kana antenne a je un salarié wana biti ilo ko za salarié ba wana ba chaîne wana ba somba ba espace wana $50 ko ba chaîne wana ngana yebi yango te na koma kuna te na yebi te chaque chaîne fonctionne kana yebi yango te mais nazolo bande o ya biso na yebi chaîne na biso ndenge fonctionne ba chaîne mso ndenge fonctionne kana le bango te parce que yo zana kuna ta msule na lobby on ne sait jamais bon pourquoi pas ozuka masolo no yo moko osali yango oteki yango na ndenge na yo osali amboni na opese caméra o comprendre yango sikoyo o comprendre yango $20 o comprendre yango sikoyo alors sikoyo ndo ozomona nga sikoyo na linga te ko tia musala unazo yango na buzoba oso comprendre mutu oyo akolinga na sele il faut d'abord azana musala oyo ngai ngamo nazo yango na valeur tauna kozwa musala nga na valeur mutu pe akoya mutu wana musala na yalinga bashi alinga aboyi ozomona mais so kozwa musala na yo na ba mais non alisiko penza to bandi be makangando production ezana combien talinga ya na toni siko ami yebi mutanga production eti par exemple ya production film na ye aroteka ozo loba kaka boete bo finalement yo niveau neza niveau nanga na loba ko bela ngata $15,000 ko $15,000 ezaka mbo mukete $15,000 oyelinga pièce na soki na saleli yo eloko par exemple pièce moko ya 3 épisodes na kosala te ba biloko moko oyo soki ba ndenge nini na kosalela yo eloko oyo c'est-à-dire ekokende monde atie pe mokile koningana wana ozo sasona tata alima kyanganga ate wana te sotika ba toleka to si toleka eloko wana te niveau ba 15,000 na monde entier wana au niveau bazo kabola ndamo mati na lobi yela ngai 15,000 oya gagner combien na be pesi ngai
Au gagné combien? Oye na 15 000 opesi basali pièce. Ozi pièce wana okeko teka ngomo kilimo bimbo lobi ke non 15 000 c'est quoi? Bana poto yebisa na nga neti papa social. Oza wana c'est le bibois dis-moi grand prêtre ndego za wana est-ce que 15 000 dollars les années ni pona yo 15 000 les années pona yo 15 000 15 000 les années tout ça na beja ba vrai producteur wazana moyen. Tout ça ba vrai producteur au bazana ba moyen tant to ko sali loye loko to tindiki yango boy o sepeli mokili ningani. Ezate ke biloko moko pesi ngata mususu $1000 to tourner le pièce to qui a des épisodes 20 personnes ou 25 personnes boye ça to kabulango combien? Mais loko to sali eza musala no kotika na ngombula na mbula po ekomi ya yo. Okozwa ngo pe okeko ko afilia ngo soki wapi kuna o afilia ngo mbongo eza ya yo. Bosi associé biso bande kuna moti. En tout cas, on a monté Alima Kiangando 15 000. Mukolo ona komona mutu moko wa ibimi bo emikiliste. Abimisi 15 000. Mama, nata nakosalela ngo émission na komona vraiment na ba congolais to komi vraiment na ba producteur sérieux. Vie écoute azwa 15 000 ti. Na yo moko. Nani azwa 15 000 te. Nani azwa 15 000 te. Alors, est-ce que vient ça là? Viens que tu vas bloquer on a au moins il vient dans Gaza. Viens, au moins il vient dans Gaza na la même diapason nanga. Parce que moi je fais partie de lui. Ozomona, viens gauche wana ozomona zwaka mutsana na valeur. Yo ya gauche 1000 francs ou bien $1000, ça ilanga et loko moko boye, il y a 3 épisodes, allez, tout ça. Est-ce que y a zwaka $1000 te? Kotala kaka ngai te tala pe batoto kosala baza bandeko na yo na kosala émission ngabi non na Congo na ba producteur nyonso bayaka kosala biso lelo na Congo to comme vraiment na producteur ya solo azana mbongo ya bimisi $15 000 ya peti na ba cinéaste congolais botela nga pièce moko ya 3 ou bien 2 épisodes okomona to bakosala eloko wana ekozala différent na o nyonso bino bomona kawana vraiment. Donc les autres yamaka na ba série na biso ya ba biso ko sa lokola bango te pourquoi tous appena ba condition ya ba vie wana tous na passe aller ozo ba que ça se passe le kola passe on est là na Congo et c'est tous kufa pété on vit et c'est tous kufa pété la vie continue Olingi biso vrai producteur à solo zwa $15 tient anje groupe cinématographique Alton yaka okomona tokosala eloko za la différence babilo mususu na lobi te ko basala keza mabete na lobi bongo te na lobi tokosala eloko ekozala la différence ba mususu na babilo mususu ndeka kosala eloko musala na conscience ako 15 000 ouais pas mal 15 000 ezaka mbongo moko problème na biso total kana no biso ba leader te na idéologie na biso na toni total kana no biso ba leader te mais total ka d'abord via bana ba asima na biso. Vous comprenez comment il faut changer? Maman, est-ce que yoko benga je ne sais pas quoi un artiste soki ya mboka nini obengi oyeo asa elo loko okendo pesa ba $1000 vraiment bon mekana nuti boke même na Côte d'Ivoire boke même je ne sais pas quoi soki na soki Nigeria boke soki na nini na Cameroun zwana no $1000 wana kendo ko pesa ba artiste wana yebisa basela yo pièce moko ya 2 ou 3 épisodes soki ba usala bon mekana soki ba usala et puis boke nana kuna na Nigeria kuna boke na Côte d'Ivoire bone kotana ba chaîne locale na bango place bokomona na ba chaîne na bango ya mboka bomoni ba série ya Congo ezoleka kuna bombe ka botala ngona ezabongo toko koboma mboka te pona ba biloka ya libanda biloka libanda yena no ava bango bazwa ba logo awo na mboka na biso moko na to banano kozwa yango poto osala musala kitoko eza culture na biso so lelo ba bengi biso toke na festival donc na présenter culture ya américain to ya ba français to ya ba angolais te na ko la culture na biso ya Congo ba musicien na biso to ba kende ko beta musique kuna ba dombolo na biso tango ekenda kuna ba lakisaka culture wapi culture congolaise biloko wana il faut comprendre ngo to défendre culture ya mboka. Comment si biso ba konoto ozaka contre ka biloko na biso moko biloko ya yo nde okofinga ezalo kola tatoza na bano na ndako ozofinga bana ozolinga bana ça se passe où
Ngobomi bana non nzala le lupanga ba voisin dozo que notika mboka kulia. Est-ce que ça se passe où? L'état to ka ben. Je parle des Congolais en général. Je parle des Congolais en général d'abord, en général. Même on a biso président, papa social, n'importe kuna. Et ça, les Congolais m'ont donné un trader au cours de la mikilité. Mais t'as dit que n'a pas tout le temps, tout le monde faut soudé. Hein? C'est quoi ton beau manaka pourquoi? Ce qui a nakati andako bana mi balé balinga nakati nakati andako na bango. Mais bana na soki bazali banda, bazana bolingwa ndenge mususu. Ndesko eloko ne salema na RDC na Congo. Na bande kuna biso nyotso bana poto. To linga bino makati c'est parce que soki binoté. Très vite ndé soki ntoza ba. En tout cas, soki grande côté, beto fongola image à Congo té. Merci beaucoup na grande côté. Nous so ça répondre na biso vraiment. Eh. Non, il est fort. Voilà, il est fort. Biso na seto baka tembo. Tembo amunene, tembo. Tembo. Voilà. Oye parate. Ana la kisole le Swahili. Tembo et la kisinjoku. Éléphant. Éléphant. Si on a Kiswahili, ba benga tembo. Ya on va dessiner. Voilà. Tembo. OK. Ils en est ka comme voilà. Donc tembo donc qui zala kaka. Vraiment tembo fana na yo, tembo vumela na yo penda na image za Congo. Zala penda pour fonctionner mais président ce que pièce ni marqué vous savez. Non, pièce en tout cas bana poto, bana monde entier. Jusqu'à présent, on est toujours dans les bons. Pièce to bandaki ko banda na lobeka. Ti lelo oyo tozali to komi na pièce ya biso nini tozo diffuser ngo mikolo oyo to uti na première pièce na biso ezali lobeka to uti lobeka ti lelo en tout cas on est toujours dans les bons nazokoma okutenga na bike nazokoma bana poto musalo to saka soko zokoma te eza musala oyake kutenga nazo komati parce que musala to sala eza musala moko il faut ko koma osomona nyoso ozomona otozokoma parce que toza ce qu'on a pièce oya sika toza nango eza Jésus le transformateur Yesu bibongola bongola Tonya osani ndio uzokoma ndio uzokoma we Tonya osani Tonya azana ba démarche azana na minute na zoro azana ba bureau c'est lui azali vous comprenez c'est comme ça nyonso makasi nyonso musala boye bisanga musala nyonso na zosala oyo vraiment opesinga $1000 pour tosala musala ya 20 personnes papa nangata bana nimba zidisi bana zimanani azidisi na bana nanga ba ojwe kitoko nzambe bana na kotonga moi quelque Tony donc bana oyo vraiment non sinon tu vraiment baza bana moko baza ko s'adapter facilement et puis baza bana maïle ozina notitika beya ozu chiffre 9 ozu mwimba ozu richile nyota Odette Chiamba j'ai tout 100 moins 1 Yao Feza bon so na tangi baza ebele donc bano baza maele bino te boke musika 10 boke ne musika papa pambo dizi baza na dizi te dizi nde ngai na Tony bango nyonso wana nde na tali bango so baza na 8 ça dit baza dans les bons de ba kolongo na ba mpe ko 8 déjà ça va ça va ko 8 ça va non 8 on a ko jouer conception ezelo ko mususu ko jouer bana poto ezelo ko mususu conception ezelo ko mususu mutako ko jouer na ye bien mais azali na capacité ko za la leaderité pour yebite vous comprenez ozo jouer kitoko mais nzamba pesa ote pouvoir ko za la leader
pona ko appelle leader ba koma ka leader po kaka na décider na koma leader te il faut po yeba musala ngoti hein bazona nuta ba yekola ba ko koma ba leader osangana na baninga msute po to sangana na baninga msute po nini osala trop bino ndo bato pe vie penza bato ba utapa mo me gauche baninga na ko par exemple lobby hein na tourna qui est pas présent Sobe. Oh non, eloko nde na boyaka nzondingi na nini na batu bambongo wana bapesa kande yango te. Na ko boya kosanga na baninga pourquoi? Na pena benga batu mususu wasi ba jouer pa nanga yawati. Na ko boya yango te. Soki ba solliciter nga benga la solliciter mutu, c'est normal. To salisa ngati. Esa ngo mabete. Non tu ko jouer, lobi na dani na pièce ya présent Sobe. Et pas l'idée. Oui. Est-ce que ça m'a bête? Nzondingi ndeo ya mbongo ya kosakana na batu nde na linga yango te. Hein? Difficilement na makamba mon ami. Mais to vivre à kaka. Obangani. Est-ce que vous trouvez ngana ko banga vraiment? Est-ce que Tony akuko banga penda Tony akuko banga obenga ali na ko banga? Na ba makambu? Nazalaka? Nazana na ba makambu? Bazali so filmer déjà wapi? Hein? On filmer déjà dans le camion monnaie à théâtre. Oh. Ana butu. Ya ba théâtre ya ba ntontinge. Wana na bina linga ngote. Ntontinge te baninga bazwaka mama kambu. No kapia boki. Oh, nakendaka. Lendo leki. Te ngana kendaka. Na tamla kutu fon nga kutu na kendo tala penda ba ninga penda na kendaka. Wana association. Association na biso kaka izaka mokoti. Président biso masumuti te. Maman le sang. Oh. Nga ça pas maman de sanzo. Nga ça pas maman de. Les associations menga na kenda na zaka na pas maman de sanzo te. Tout ça na association na biso ya isa président masumu de Brende. Association na biso ngwana te. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on a continué cette association de cas bazo sa ba remarque association na ndenge ezalaka pour na yo mo poso ko bakisani na compte association. Association de biso nga na lobaka vraiment. Association na biso d'abord bato bazali ko kamba ba association. Il faut baza peine associé à koyebaka hein baza peine associé ya koyebaka ba groupe ya biso hein to évoluera ndenge nini to peine associé au vandi na no boeti au moni na président Masumu ay ko rendre bino par exemple visite ta musu par exemple na répétition on peut membre simple ça engagement te nazaka na affilié mouvement nanga mouvement et to affilié kuna toza membre kuna comité. Osomona. Ba yaka batalaka ba groupe o toza affilié kuna ba yeba kendaka et ça rappelle bien. Osomona. Et groupe ça peut biso ba bolingo pe mususu ya ko pe tout ça. Oso comprendre. Parce que l'autre fois na vanda ko komata musu na mona ka mo vient biso nani oyo vient biso nani oyo yandi mosi. Moko mona ko vanda bo moko mona bo vanda bo abimeli bino na siège. Des fois ngapona vanda ka bo na koma neti papa koba omona moko pa nganda et tout ndeko nanga koma c'est ça. Mais tozana association tozana ba responsable baza kuna mais ba yeba kata ba groupe évoluer ndenge ni hein vous comprenez tant musu likambe kuko yabo eta musu so senga kana kacha ba groupe na biso pe quand même toza kuna tout ça pe bana rien. On a 3 personnes et 10 personnes. Non. Bolingo pe faut ezalati. Kana matanga. Ngai na matanga soki mutu akufi ndeko mi faut ba liste ba nini même tout ça. Ba cotisation. Olinga ko jouer nani? Lokwa mona mobile. Pardon? Lokwa mona bolinga ko jouer lokwa nani? Nazaka na idole nanga vi nanga kenda. Idole nanga na lelaye makasi en tout cas son âme repose en paix. Papa nanga Dudunga Fura. Wana prima azaka icône vraiment ya nakati ya monde artistique ya biso ba congolais na cinéma en tout cas azai modèle pour nanga je l'aimais beaucoup abanda kubunda tina jouer le kwaye Dudunga Fura na osala no kai fort na okoma akaka wana cotation na yo moko azosala effort mais nayebi na kokoma kaka kaka mpe bana basi nde bazojouer lelo ba jeune fille na biso na bamama na biso
conseil nini okopesa? Conseil ya kopesa bango ba respecter musala oyo ezala occasion po ya komema ba vie na bango na désordre te. Eza musala moko balinga bapona yango destin nzambe apesa bango, eza musala oyo bapesa musala o valeur, bafingisa musala oyo te na lulenge na bango ya kokumbela musala oyo. Ndenge ya bango ya kokumbela musala oyo ifingisa monde oyo te. Basala musala na bango bami respecter pe batosa musala oyo tosalaka esala kitoko makasi. Elona koyebisa ba jeune na biso bando na biso ya basi basalaka musala oyo biso tozosala. Bovanda na mbonge akenda ti lelo ata eloko moko te salemaka keno tozalaki na motu moko boye atika biso, bokanisaka ye te, bobosana ye mbala moko azalaki so important te? Mbonge moni mbonge wana azalaka ami kaka te, nazalaka ndeko nanga. On faisait tout ensemble. Bonge. Que son âme repose en paix. Dans un souci, attends à tes soucis. Et vous changez sur le côté. Mais en de la absence. Vous parlez kimia, c'est comme si Azak. Les hommes colonialistes. Pas maman. Non, narobi ngati ya zaibso to. Mais yenda yebike no bande kuna mbali nanga baza. Même vie andenga zana alakango chaque fois. Na omeka na tukuta na pena vie ape tumekosana no programme moko pona eloko wana. C'est très important. Il est toujours dans notre mais il est toujours avec nous. Ça va terminer na inconscience. Na biso dai tunga na nde ba bengi ngai nde lobby ba ko benga ko ba komeli ngande message na WhatsApp lobby. Tu comprends? Lobby na mutu mususu petit na nde pire petit na ye baka ye kala pire petit to zo kende kutala ye fa na ye na matete wana nde petit wana nde akomelinga message. Ouais. Petit wana nde informer nga mamba spaghetti. Comme le web balé. Pas banti de loko ya matanga ezate. Pasi mama. Eza pasi makasi. Pourquoi wa système no ndenge nini bino mo bakolo mutu bolobi te. Quand même autour ninga quand même na yebisi oti. Ba na ngai ba yebi. Ke moko na biso akei. Vous comprenez? Bon yango zo mona pasi siko ezala kawana. So par exemple ozaki associé na kati ya association na biso wana nde komaka pasi. Pasi na ndeni na za artiste. Bino boya lokola boya tala. Ata na bi ata oza artiste. Ata oza artiste. Paul Eloyo donc association ekoma kuna. Une association yeba yo petit. Association ko se déplacer kaka ndengwana te non.
soki mutu moko mutu mibale na ndenge soka yebaka yebo eza ndenge mususu yango zo meza très important ba groupe ya cinéma tokende kosala kokota na ba association na biso n'est pas présent masumu tokota ata yango nasa lobi awa te tango na lobi awa tamu mususu akoyoka tamu mususu batumsusu akoyoka tamu mususu batumsusu akokomisela yango et puis eloko pe na sina loba na epe vous comprenez azaka papa na biso il change te vraiment merci beaucoup président Ali Natonyo Sopesa Kibiso parce que biso peto vana la président to beta masolo kande to beti bona bokando bezala kabu na imasa Congo na c'est bino micro lelo kaka vérité et puis bon monique déjà que ça vérité to comme na sous président to balaye moi mingi pour ça ko kangisa so ata moi liboki ta bisabato. Donc en tout cas vraiment na c'est na émission ya yo vraiment aux vraiment journaliste moko professionnel pour façon aux autres nga ba mituna wana soko zaka oyeba kité tamsumba la mi ba na ko yamba ote mana yeko mona ke non parmi ba journaliste aux qualité félicitations d'abord les anana yo et puis félicitations makasi na émission na yo oyo Congo Ndobo Bwaka Ndobo hein ça dit Ndobo eza ndobani te et pêche lelo ezuinga baboka ki nini pambuana na kangami lelo yo bazuingai. OK, donc ça dit ça émission moko ya kitoko mais eloka na kopesa ka remerciement eza pe kitoko olinga bongo te remerciement vraiment na bandeko na biso nyonso bafandi na poto France mama leki na ngai babote belé na France na pesi Putu Manzala babote belé na Belgique na pesi nani président Fons bambote belé mama na ngai Beni Gracia Marie Beni Gracia na Londres na pesi bambote belé le petit sable na Londres bambote belé. En tout cas vraiment on est de cœur avec vous mais tous on a besoin de soutien na bino tous on a besoin de caméra tous on a besoin de perche tous on a besoin de micro hein yango ko sunga biso on azoloba eza koloba na cadre moko ya kosenga bino bosunga biso koloba nanga ezaka ndenge moko batoyo baloba kana eza lokona zoloba nazo adresser pa ba frère nanga sona s'adresser pa frère nanga la kozwa mbelite ya kotisinga nazaka ndeko na bino sona zoloba boezaka na cadre ya koloba keno musala na biso pimba ndeko na bino bo pesa ngona mwa valeur moko boye parce que moni ezande musala leloyo tozotangisa bana tozoleisa tozofuta bandaku tozofuta bamai tozofuta bakura ozo kompa bino bozwi yango en cœur bokosonga biso bandeko na bino tozakoto ozo comprendre pasi na biso ba artiste na bino ezaka matosi kaka kamera motoyo na canal na ye soko botindi ata mwa kamera na canal na ye ya journaliste ya monene oyo wazandi kunanga ekokomelanga pesa ka numéro grand zoka habité mama yo liembo wa base tourne en repère li souté numéro nanga ezali 049 40 59 49 0243 49 40 59 243 Tigo 243 89 82 74 946 so bobenga na numéro mibale wana bozwa président yemoko bozwi groupe cinématographique mbala moko. Merci beaucoup na président Ali Natonyo Sopesa Kibiso. Moi une heure du temps oyo na bino wat bolingaka image ya Congo. Na pesi merci ebele na grande en tout cas grande tembo hein. Bali a tembo vraiment umele siko zali. Tembo umela. Tembo umela. Donc na kangi oyoka ngai donc canal na sina pesi donc antenne a na pesi code canal na biso ezali 342 na antenne à chaque vendredi na 21h45 ya awa mais kuna yondo yebier na bino akuna awa rediffusion za chaque lundi na 11h08 na antenne a na biso na Kinshasa na bino kuna yondo yebier 342 canal plus direct vraiment
mibale na ebité Célé Dubois ya la patronne na vraiment grand frère nanga na tout ça nyonso ça rapona biso bazalisi alobi nzamba bakiselo ata mwa 2 jours na lisusu ama molo ngo ebakisamara ata la papa social. Merci na maman Nico la grâce décoration en Suisse. En tout cas maman Nico, merci non l'image à Congo. Merci na Julien Arkamel. Donc moi c'est Abatou Julien Arkamel maman na CPL makasi wa ko etundingo zongelinga. Merci à ma copine chérie Rachel Kanjinga. Donc Rachel Kanjinga mon abandel na pesi mbote tikoza na pesi mbote be na Lise Munongo. Moi c'est pembe na bise moi c'est pemba zoya donc Lise Munongo zoya ba ki boza kimia. Donc beaucoup qui t'appelle mutema Walter Kabango depuis na zela kapelle les kinanga na ko regretter zaninyo hein Walter Kabango to kana botin benganga pardon artiste Biram Mangabo mwana Kenya babi Londres Kenya Jogo ya musicien Biram Mangabo fin du mois commis déjà pemeni Biram Mangabo pardon tika okima kimanga bo nazo monote na WhatsApp Biram zonga pardon fin du mois yango. Merci na ba nyonso balinga image ya Congo. Steve Kalibasi na Paris na peso ba bijou ebele. En tout cas Steve Kalibasi na peso ba bijou ebele yaya Fani Mbala za na Kinshasa Fani Mbala uti Luanda za awa bakabelo yango ndozo mona kaka Fani Mbala za Steve Kalibasi Mama Silabelle la sénégalaise ya Paris na peso mbote ebele na peso mbote ebele na babone nyonso bazo bakisama chaque jour na image ya Congo ya Sikezo Kota eza vraiment bien donc évolution ezali avec la patronne na sina zongela ki musala. Merci na image ya kitoko tozali lelo grâce à Bazalicien bébé Boutou ya la patronne donc cameraman na Mbinga Bazalicien cameraman na Swag tobi mikolo ka biso mibale to bona biso entroupement to za biso mbale botika biso to sana tokutani mbala sima na borando basika. Au revoir les grands Tembo akabambi zalaka Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo.